Estamos a ver duas mamães. Eloko bokoki kokangisa na makanisi me po ekokisama ezalaka nde mokano ya Nzambe. Nzambe nde moto ayebaki ke mokolo oyo ekokokisama ya le 22 avril. Mpe topamboli Nzambe parce que action oyo vraiment eleki na kimia. Mama tosala part moko monene na kati ya événement wana ya kosekwa na Yesu. Yango tosepelaki biso ba mama ya Sidale tobanda kofete na mois d'avril mpona kotombolaka toujours kombo na Yesu. Boa noite, telespectador. Que Deus abençoe todo mundo que está lá em casa, independentemente da hora que estão nos acompanhar. Irmão Maquindo que está a falar aqui. Estamos praticamente na Igreja Cidade da Paz, na atividade das mamães. Hoje é dia 22 de abril. As mamães querem fechar com uma atividade na qual as mamães estão a pregar. Então, vamos querer acompanhar as mamães. Tem algumas palavras, o que eles têm para falar, o que elas têm para falar. Nós vamos acompanhar em pequenos trechos. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando. Mojalisina nyonso kolona bikamwa tata malamu Nzambe ya tango nyonso toye kozongisa lisusu ebele na matondi na tango oyo epai na yo yawe mpona komona bolingo na yo monene katikati na biso. Mokolo na lelo Nzambe ezalaki molai mpo na biso. Mokolo na lelo ezalaki mobele na makanisi mpo na biso. Yawe na bolingo omemaki biso malembe kino kokomisa biso na mokolo yango. Papa toyiye na mokolo oyo tokanisaki yo osali ete okokisa yango Éternel notre Dieu. Mokolo oyo ezali ete toye mpona koadore yo. Mokolo oyo ezali ete toye mpo toyoka yo. Mokolo oyo ezali ete toye mpo totalisa misala bolingo na yo. Nzambe topesi yo merci na nyonso osali mpo na biso. Osangisi biso na esika oyo moko na mosusu.
ebele bauti bisika na ndenge na kotambola biloko ezalaki miso mpe matoi. Nzambe osali ngolu kati na moko komema biso na esika na kimia. Papa yango tokozanga maloba te ya kopesa yo merci kumama likolo na nyonso. Nzambe ndenge nalobaki ete ezalaki kobenda makanisi na biso yo ebi kokokisela biso mokolo oyo bongo wana toyi kobandisa programe oyo Seigneur tosenga te nkolo programe wana mokolo na lelo efongwama na nkombo na yo Yesu Masiya. Nzambe alola toye awa mpona kosomba koteka te nde toye mpona koadore yo yango tolingi kobandisa Seigneur tosengi lisungi ya molimo mosantu kati na biso. Nzambe na programe nyonso koleka na yo esika na ebale na kati mpe na suka tolingi tobemama na santima ya bonzambe na yo yawe bomoto na biso te nde nkembo na yo Seigneur ekita na pokwa na lelo na kati na yo esika yawe tofongoli priere oyo na kombo na yo papa sala oyo ezali na volonté na yo kasi na makanisi na biso te. Tobengi ozala alpha tobengi yo nzambe ozala na milie na biso oyo nzambe babengi yo nzambe kati na bato moningami malamu mpe tobengi yo okende biso bino na suka nde todorepuse mosika na biso Seigneur misala ya Satana oyo nyonso elonamaki Jehova liboso ete biso toa na esika oyo wana tozalaki na kati ya préparation ya likambo oyo Seigneur yawe na ndete diable mpe apreparaki oyo ezali ya ye koyo todorepuse mosika tobengaki miango nyonso ya Satana oyo ekomema kilo oyo ekomema mafutima oyo ekokola na baflèche oyo ekoya na incrédulité oyo ekomema nzambe négativité kati na mama moko na mosusu ezala na bokonzi te na kombo na Yesu Masiya. Papa salela bamama oyo bakomi na esika te bisika bazali nzambe batambola na kino bakorejoindre biso papa na lola bayo babosanaki bayo bakoti na molembu oyo bazomi na distraction molimo mosantu kende kotelebisa moko na moko aya na esika oyo nzambe afeke biso nyonso tokumisa yo. Bible elobi ete ebele na bato ezalaka mpo na gloire ya kombo na yo. Nzambe soki tokozala ebele na mokolo na lelo oyo mokolo na likamwa kembo lokumu ekomata kaka epai na yo totiki programe nyonso na maboko na yo modératrice na maboko na yo maboko na yo bamusicien na maboko na yo baprotokole bakosala mosala na maboko na yo modele mokolo na lelo maboko na yo nzambe misala bolingo na yo yango nde etalisama mpe nyonso ya Satana eyebana kokumbama na kombo na Yesu Masiya nde tosambela kondima mpe biso baso lokola moto moko tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh
Mokolo wana mokolo ya kobanga
neste tempo, estamos no momento da palavra de Deus. Queremos orar para a palavra de Deus. A Bíblia diz: tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. A Bíblia diz: no princípio era a palavra de Deus. Vamos dizer a palavra de Deus. A Bíblia diz: o homem não faz não só principalmente o pão, mas de toda a palavra de Deus. Vamos deixar esse tempo de palavra de Deus. Não
Nzambe kaka yo kozwa lokumu Seigneur mokolo moko nga mpe natandelaka bato mafuta kolo nayebaka mpe na sida la page un jour yao bakotana mpe liputa po ete ngai nani ata nasakola sango na yo Nzambe kaka ndenge okanisa ngai mona bamama oyo oyebi posa na mitema bao bazangi mabala bao bazangi bana bazangi bambongo Nzambe mabote ezolingana papa nasengi kimia nasengeli bango bolamu na kombo na Yesu Masiya. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que ma maman va salir à wa? C'est là qu'il y a maman va salir à wa? C'est là qu'il y a moi aqui. Maman na Yesu Masiya tozali à wa? Maman de Jesus Cristo estão aqui. Tozali à wa to manifester na maboko pe milolo. Amen. Amen. Tozui ba Bible na biso. Vamos tomar as nossas Bíblias Tozotanga sango malamu. e vamos ler a boa palavra. Tokotanga sango malamu ekoma Marque. E vamos ler o que está escrito aqui. Tokotanga na Marque. E vamos ler no livro de Marcos, Chapitre 16. capítulo 16. Tozobanda na premier verset. E vamos começar no primeiro, número 1, Na 7e. até 7. Marque chapitre 16. Marcos, capítulo 16, Verset 1 kino na 7. versículo 1 até 7. Maman oyo azwi, Maman Marie okotangela biso E a mamãe tolandi. Maria pode ler. Tusala Maman otangela. Otangi Marque chapitre 16, Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 16, verset 1 na 7 na kombo na Yesu. versículo 1 até 7, em nome de Jesus. Na pokwa nsima ya mokolo ya kopema, mama ya Maria ya Magadala, nando ina ye Maria mama na Jacques pe Salomo, basomi malasi mpo bakende kopakola na ebebe ya Yesu. Bongo na tongo ntango moi ebandi kobima bakei na cimetière. Bazalaki kolobana nani akolongolela biso libanga. Bazipelaki libulu kasi balobi boye bamoni te libanga esi elongwaki, banzoka nde ezalaki monene penza. Bakoti na kati ya libulu bamoni elenge mobali moko abandi na liboko ya mobali alati nzambala ya pembe. Bayokaki somo penza, kasi ye alobi na bango bobanga te, bozali koluka Yesu ya Nazare oyo babomaki ekuluzu. Asekwi azali lisusu awa te, botala esika batiaki ye. Bongo bokende koyebisa bandeko mpe bayekoli mosusu te Yesu akei liboso na bango na Galile. Bokomona ye kuna ndenge ayebisaki bino. Amen. 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 Amém. Toza ya kovanda tobeteli biloba na Nzambe maboko. Vamos chegar para ouvir a palavra de Deus. Amen ba mama. Amém. Namonaki ba musicien ntango bazokoyemba. Amar viu os músicos quando estavam a cantar. Totelemi tozokobina tozokotoka. E levantávamos, estávamos a dançar. Ezalaki kaka mpona kopesa Nzambe lokumu. Era somente para agradecer a Deus. Bongo na ntango tokomi na ntango maloba na Nzambe. E neste momento de ouvir a palavra de Deus, Biblia elobi ete nyonso ekoleka. a Bíblia diz
kasi maloba na nzambe koleka soki moke a palavra de Deus não passará. amazalaka na esengo ntango omoni ke balingi bateya yo maloba na nzambe Mas seja alegre quando estás a ver querem te entregar a ntango palavra de balobi Deus. beta maboko mpona maloba na nzambe Quando vão dizer aplaude, palma perante a Deus. esengeli mpenza yo obeta maboko paske maloba na nzambe yango eza bomoi na yo Tinhas que bater mesmo as mãos porque a palavra de Deus é a sua vida. na ntango oyo tozokobeta maboko Este momento estamos a bater a mão. merci ya liboso nazopesa nzambe lokumu Primeiro a mãe está a agradecer a oyo Deus. basalinga ngolu natelema lisusu mokolo na lelo liboso na bamama Esse que fez a graça para ele levantar mais hoje perante as mães. afin ke biso toloba na part na ye A fim de falar a parte dele. kotala boye naza na nga spécial te Vede assim, a mãe não é especial. eza na bandeko mosusu bavandi na bakiti Tem outras irmãs que estão sentadas nas na cadeiras. mosusu baza na ngolu ya koteya koleka ngai Talvez eles tenham mais do que pregar me lelo mais nzambe que ela. asalika ngolu ete ngai naleka Mas Deus fez a graça para que ele pudesse nzela na passar. ngai te ye aya koloba na biso E no caminho da mão para que ele possa vir falar. bonokolo wana azwa lokumu Para que com ele seja naza glorificado. mpe reconnaissant epai na papa na ngai jafete Também reconheço perante o pai papa oyo Jafé. nalingaka mingi Aquele pai, mamãe ama na muito. nzela na ye mpenza biso tozozwa opportunité ya kotelema liboso mpo tosakola sango malamu No caminho dele estamos a ter oportunidade para que nós possamos pregar a palavra de napesi Deus. ye vraiment merci Agradecemos muito pela nabosani te papa na ngai kimi Também não esquecemos o papai Kibi. Este pai dia após o dia. azotika biso bamama te Ele não abandonou as soki mamães. amoni erreur epai na biso akopusana Se ele vê um erro, ele encosta. kopesa biso ntango nyonso baide mpona komarshe malamu na kati ya lisanga bamama Ele dá sempre uma ideia para com que nós possamos andar com ele. okanisela ye Ele naquele momento que Deus fez a mulher. napesi mpe merci na bacolaborateur nyonso na kati na etonga Mamãe agradece também os colaboradores dentro da igreja. oyo bazosala elongo na papa na biso jafete Aqueles que estão a trabalhar junto com o papai na Jafé. misala minene bazali kosala esika oyo E grandes coisas que eles têm feito nesse mpe na lugar. confiance oyo bazali kopesa biso toujours E pela confiança que tem nos dado todos os dias. nzambe nalola ame baministère na bango mosika Deus nos deu que possa levar seus ministérios nazobalinga também. mpe kopesa merci na bamama na ngai Também agradeço perante as minhas na mamães. kati ya komité directeur E comitada diretora. oyo tozosala na bango na butu na moi Este que trabalhamos com ele dia e noite. kozokokunda na bango kokima mbango na kosala oyo E estamos agora a lutar sobre essa obra. nakopesanaka batoli E Deus nos concede oyo nalola pambola bino bamama que Deus nos deu abençoe as mamães. confiance oyo bokonfiaki ngai ete nateya sango malamu Na confiança que tem a mamãe para pregar a osali palavra. mpe mama na ngai ovandi na kiti Também não esquecemos a mulher que está sendo na mpe cadeira. bandeko papa tozomona esika oyo E estamos a ver para nesse lugar. soki bino boyaki te Se vocês não viessem, elikaki ezala pasi nini poderia ser muito maloba difícil. na nzambe elinga otela mateyama na bakiti te A palavra de Deus não poderia ser pregada perante nzambe essa elinga cadeira. makanisa moko mpe mosusu Que Deus nos deu, pensa por vocês. akomisa posa na motema na Que biso concretiza nossos desejos, nossos corações. touti kotanga maloba na nzambe Acabamos de ler a palavra de Deus. toyebi ete tozali na ane ya détermination Sabemos que estamos no ano de determinação. oyo ezali lokola teme na biso ya monene tozotambola nango na sida da page na ane oyo Esse é o grande tema que estamos andando aqui dentro da segunda página desse ano. papa na biso abandaki teme oyo mokolo ya le 31 décembre O nosso pai começou esse tema no dia 31 de dezembro. apesaki biso badefinition ya ndenge na ndenge Ele deu definições de várias na coisas. lobi ya nzambe basali mpe ya ndenge na ndenge bazoleka ya mibali mpe ya basi E também muitos cheiros e seiva que estão a passar aqui. bazobakisa likolo na nyonso oyo nzambe azokoluka kopesa ntango nyonso na kati ya badefinition Estão sempre a aumentar dentro da definição. bongo mpona mokolo na lelo E no dia de hoje, toza kaka na kati ya teme oyo ya détermination somente estamos nesse tema de oyo determinação. tozotambola na yango Esse que estamos a andar com ele. mpe toza na sutemi oyo tokolobela na pokwa na lelo E também temos um tema que vamos falar na na tarde de kati ya hoje. détermination Dentro da determinação, ezolobela biso kaka ete estamos falando o seguinte. na kati ya définition ezolobela biso la détermination ezali kozala mpenza ferme E dentro dessa definição, vai nos dizer dentro da determinação, tem que kozala estar firme. definitive E tem que ter um objetivo. motolobi ete A pessoa diz o seguinte, natiki oyo eu deixei isso, natiki oyo deixei aquele. nazaka na likambo moko na otala na nde oyo Somente tu a ver uma coisa que eu estava fazendo. asalinga yango te E se não fazer por mim, nakotika te eu não vou deixar. asalinga eloko moko É somente uma alobi coisa. ete Ele disse que nazokende
segurar as coisas. Para ir resgatar aquilo que foi derrotado. É aquele a nossa definição. Nesse nosso grande tema que estamos a trabalhar. Dentro dela, a Bíblia está dizendo o seguinte: junto com Deus, e vamos ter grande esperança. Dentro da esperança, e que Deus está aí fazer alguma coisa nos nossos inimigos. E nós temos que sempre lutar a fim de nós vencer. Aquele é a grande conquista. E ajudar a força para nós segurar aquele nosso desejo. Aonde acabamos de ler, e lemos o livro de Marcos 1 a 17. E entramos no tema. O tema que estamos a falar na tarde de hoje é o ministério da ressurreição. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que maman moko azolanda? Será que a mulher está Soki tozali kolanda tope pito Estamos a tolingi tolobela Queremos dizer o seguinte: ministère ya résurrection. o ministério da ressurreição. Pardon maman, ministère de mystère. Há o mistério. Ntango tozolobela mystère, Quando estamos a falar de mistério, ezali mabomba mingi. é uma coisa escondida. Mystère ezali mabomba mingi. Mistério é aquela coisa que está escondida. ezali pasi mpona koexplike. É uma coisa que é difícil para explicar. Donc na kati ya définition na biso, Dentro dessa definição, mystère o ministério ezomonisa eloko moko difficile é uma coisa com que é difícil. oyo moto akoki mpenza koexplike te. Essa coisa que a pessoa não tem como mesmo explicar. Eloko moko oyo ezali un peu flou. É uma coisa que dá um pouco fusco. Eloko moko oyo ezali étrange. É uma coisa que é Ntango estranha. moto amoni yango, Quando a pessoa vem, akomi komituna. ele vai se perguntar. Ekoki mpe kobouleverse makanisi. Ele também pode mudar seus pensamentos. Tozomona Estamos a ver. mokolo mosusu Moïse Dia Moisés, akei na ngomba, ele foi no monte. akelaki mpo asolola na Nzambe. Ele foi para conversar com Bongo Deus. ntango akomi kuna, Quando ele chegou lá, amoni banzete ya mike mike. ele viu árvores Na pequenas. kati ya banzete wana, Dentro daquelas amoni árvores, banzete yango ezopela moto. ele viu dentro da árvore estava acendendo Banzete fogo. wana ezopela bakaki kosika te. Aquele fogo, o povo acendia fogo, mas não queimava. Atali sui, Ele olhou, amoni asolo te banzete wana ezosika te. ele viu aquelas árvores não estavam Alobi acendendo. nakotika boye te. Ele disse: não posso deixar assim. Parce que nazomona flou. Eu não estou vendo fusco. Nazokomprendre te eloko elingi koloba nini. Eu não estou compreendendo o que ele diz. Akendaki mpe apusanaki pembeni. Ele encostou perto. alobi ete mpo nayeba nini ezoleka kuna. Ele disse: eu tenho que saber o que está se nazwa passando. explication na komema epai bandeko ta mosusu bakotuna nga esika na uti. Eu posso ter explicação como Vamos usar o abusani. quando ele encostou. Ntango apusani, Quando encostou, azoyoka mongongo ekomi kobima na kati ya banzete wana. ele ouvia vozes que saíam dentro daquela árvore. mama ezali kamba kokamwa te. É coisa de admirar. yo omoni nzete ezopela moto. Você viu a árvore está acendendo? nzete yango ya mai, nzete oyo ebota eza na misisa. A árvore que tem raízes, me ezokopela moto. mas estava acendendo. opusani mpo oyeba moto yango euti wapi, ezopela esali ndenge nini. Encostaste para saber como ele está acendendo. na kati ya moto yango Dentro daquele fogo, ozoyoka mongongo ezobenga nkombo na yo. estás a ouvir uma voz que já chama teu nome. okamwa te. Não vas admirar? tolingaki tomema biso toyeba mistere eza nini. E queríamos saber o mistério. eza makambo ebomba bie bokotumble mutu na yo. E são coisas escondidas. ntango akomi wana nzambe abengaki ye na nkombo. Quando naquele momento Deus chamou de seu nome. tozomona meme basi ya zeli. Estamos a ver mulher grávida. mwasi mpo azwa zeli. Essa mulher para se engravidar, zemi mpo ekota na kati ya limwa mwasi. e para a gravidez entrar dentro da ezalaka nanu likidi ya pamba. é um líquido somente. babengaka mwa mai kaka ya pembe. É somente um líquido branco. sikoyo tala mai wana Veja só aquele líquido. ekoti na kati ya limwa moto. Entrou dentro da barriga da pessoa. ekei koforme mwana. Ele foi formar filho. nazalaka so navandi. É a momento a mamãe está ngai moko dizendo. nabandi kosalaka bareflexion. A mamãe faz a nova consciência. me mwana yango abandaka ndenge nini akendaka kosuka ndenge nini. Como é que esse filho começa e termina mai como? ya pamba lokola leti ya pembe. É somente um líquido como se fosse um ezokende líquido branco. kokomisa mwana ezokende kokoma lokola ekokende kokoma moto. Está transformando o Donc homem eza na eloko pessoa. étrange. É uma
encheu. Yesu azotambola likolo na mai. E Jesus estava andando dentro do mar. Atambola limeli bango. E Jesus andava Bango Yesu azotambola na mai. Ele viu Jesus andando por cima Est-ce d'água. solo na o Yesu? Ele, será que esse é Jesus? Mama est-ce que moto atambola likolo na mai? Será que a pessoa pode andar por cima d'água? Esalama. Será que já Ata aconteceu? kutu basopi mai balobi ete sima ezala mona se yo tambolaka likolo kwa mai konyeta sima te ekosalama. Mesmo que despejarem em água, Mais na será que ngela vai Nzambe acontecer? esalama. Na grandeza de Deus, Eza ba mystère. esse é um mistério. Bayebisi Pierre ete yaka. Jesus disse a Oh, você, bima ya solo naza likolo ya mai. para acreditar que estou em cima Azali mpe d'água. kotambola. Ele começou a andar. Ate likolo mpenza ekei. Ele viu uma Mai ya mibale pessoa. ekei. O segundo lá se foi. Akoti duti. Ele entrou em Ba dúvida. mystère ya Nzambe. Ele mistério de Deus. Alors tolia te mystère eza makambo moko ebombami. Mistérios são coisas que estão Oyo ezali escondidas. mpenza estranho. Aquilo mesmo que é estranho. Oyo moto akoki kocomprendre mpenza te. Aquilo que é difícil de Bongo la entender. résurrection. Pela ressurreição, Résurrection balobi na biso boye. a ressurreição diz o seguinte: ezali acte ya koreparaître. é um ato de desaparecer, reaparecer. Mene. Amém. Donc moto akufaki Uma pessoa que morreu alamuki lisusu. e ele acordou de novo. lelo soko oyoki mama leki na bino moko akufa. Hoje não vi a tua mãe pequena que já obaluki na morreu. nsima omoni mama leki na yo wana. Ele vai saber atrás, vai ver a irmã da tua mãe. question liboso otuna eza ye A primeira pergunta que nós perguntamos é ela to eza ye te. ou não é ela? amen eh? Amém. ezali acte. É um ato, eloko moko ekufaki esekwi. é uma coisa que morreu e ressuscitou. ezali acte É um ato, ya eloko moko ebebaki uma coisa que estragou. mpe yango ebondi lisusu. E da mesma forma ele se yango fez. tokobenga resurrection. Eles estão chamando de ressurreição. bongo na kati ya teme na biso Dentro desse tema, tomoni bamama moko mibale estamos a ver duas mamães. babeteli biso lisolo ya kosekwa na yesu. Ele nos contou a história de ressurreição de Jesus. bible elobi na biso boye A Bíblia nos diz o seguinte: ezalaki mokolo moko na tongotongo era um dia, uma manhã, nsima ya mokolo ya kopema e depois do dia de descansar, na tongo makasi de manhã muito cedo, bamama oyo mibale essas duas mamães, apesi bakombo na bango. ele deram seus nomes. kombo na bango banani Os nomes deles são quem? tolandaki etangeli E seguindo a escritura, mamães. ya mibale nani amen eh? Ah, doki koloba bamama oyo mibale quer dizer, essas duas mamães, bazalaki na kombo moko. eles tinham o mesmo nome. bamama bazalaki bashara Essas mamães eram Xará. bakomi na tongo Eles chegaram amanhã, bazwi makanisi eles tomaram uma ideia. balobi ete esengeli na biso Eles disseram: temos que tokende na tongo ya yesu ir à sepultura de Jesus. tokende kotala tongo na ye mpe topakola malasi E vamos lá ver a sepultura de Jesus. twamome yango afenge yango epola te. Assim, para que o corpo não aconteça. yaya Irmã, omoni likanisi dá um pensamento. ezalaka ya bato mibale te. Não é somente de dois shows. normalement Normalmente, likanisi o pensamento ewutaka nano epai na moto moko. aleluya. somente vem de uma pessoa. moto moko akoki kozwa makanisi Uma pessoa pode ter um aye pensamento. nango epai ya moninga mosusu Ele vem com ele perante outra pessoa. apesi ye yango Ele vai ter essa ideia. akozela siko akor ya moninga. Ele vai esperar o corpo da eske outra. akolinga to akolinga te. Será que ela vai gostar ou não vai gostar? bato mibale bazwaka likanisi bango moko bino mibale bofandi bango bolobi tokende na kombo ya yesu bino mibale bokoni koloba mbala moko ezalaka te. Duas pessoas nunca podem ter o mesmo bamama pensamento oyo uma vez. moko azwi likanisi Uma pessoa tem um pensamento. asepeli apartage yango na moninga. Ele se alegrou se partilhar com a ntango outra. ayebisi yango moninga Quando ele disse na outra, moninga mpe azalaki d'accord. a outra também esteve de babimi acordo. na tongotongo Ele chega amanhã cedo. batiki bato nyonso. Deixaram toda a história. eloko nini esalanga esengo mpona bamama oyo. O que me alegrou perante essas mibali mamães? bazalaki E havia maridos, mibali bazalaki havia homens. bayekoli ya yesu O cheiro de Jesus. bazalaki mpe na autorité Eles também tinham autoridade likolo na milimo mabe perante outros espíritos. parceke yesu atikali kopambola bango Porque Jesus lhes abençoou. apesi bango nzela ete bokepata sango malamu. Ele disse: vamos fazer a nova. atako alobaki na bango bazela molimo mosanto Ele te esperasse o Espírito me Santo. apesaki bango deja pouvoir. Ele deu aquela ordem. me bamama oyo Essas mamães, bazokende kotika mibali eles estavam deixando mibali os homens. balali poni Os homens estavam dormindo. bazokosala bangosi na bango Eles estavam roncados. bazolota bandoto ya bavoyage na bango Eles estavam sonhando sonhos de viagem. bazolota ndenge nini
voltou ao seu sonho. Ele viu coisa mais necessária. Ele tem na sepultura de Jesus. Ele deu em ungir. Mulher também deve ser forte. A mulher tem que ser forte. A mulher tem que ter revelação. A mulher não pode dormir só. A mulher tem que ter bom sono. Essas mamães foram. E no caminho dele, eles estão a se perturbar. A mulher não é tão forte. E nós estamos na costela do homem. Essa costela é costela de cabrito, só pode mastigar. Mas se chegar no joelho de cabrito e você para mastigar, é muito difícil. A mulher é fraca. Mas ainda é mulher. Ele tem uma preocupação. Ele não dá olhar sua fraqueza. Essa mãe não conseguiu. E nós temos uma fraqueza. Ele olhar os homens que vão gostar. Ele olhar os homens que nesse bocado de gostar. Ele vai chegar na cidade de Jesus. É no caminho dele. Eles não vão pensar. Ele vai tirar pedra. Mamãe. Quantas a procurar? Ele tem a ver, parece que não vai conseguir. Irmã. Está nos seus pensamentos. Aleluia. Ele vai te responder. E você começa a interpretar. Senhor, essa palavra que Senhor, perante a igreja da cidade de Pai. Senhor, perante a toda a paixão já Senhor, a coisa grave que está conosco, o que é que vai fazer? E aqueles são as preocupações. As coisas que restam não tem nada a ver contigo. E Deus gosta que nós damos o primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, é a fraqueza perante a Deus. A fraqueza perante a Deus. Deus vai conduzir. A Bíblia está dizendo: não faible pas. É os fracos perante a nós. E Deus costuma conduzir. Mamãe, dá seu primeiro passo. Aquilo que restou, Deus vai dar a resposta. Essa mulher começou com as suas preocupações. Quem é? Quem é? Como é que vamos fazer? Alguém está admirando dentro dessas mamães? Com as suas preocupações. Eles somente estavam indo. Eles iam somente. Eles iam somente. E sabinoso. Aquela sepultura antigamente. A sepultura. Sepultura. Aleluia. Essas sepulturas passadas, eles enterravam com pedras grandes. Aquelas pedras para sair, e tem que ser grande de uma maneira. E para eles tirar aquelas pedras, coisa que admirar. Essas mulheres eles encostavam. Eles encostavam. Minha mamãe. Mesmo os obstáculos. Está levantando a tua vida. Mamãe não fica de olho. Não canse. Não olhe atrás. Somente vai à frente. Ele está aqui à frente. Nós a ver na frente. A cruz de Jesus está à frente. Amém. À tua frente. E mamãe por ela. Mamãe da paz. É a cruz de Jesus. A cruz de Jesus na nossa casa. A cruz de Jesus na nossa frente. Não somente devemos caminhar. Somente devemos caminhar. Essa cruz ela já não estava. Ele
nzela zote. Haleluya. Zamba pambola yo mama. Bazo pusana. Eles encostavam. Bazo pusana. Encostavam. Bazo pusana. Eles encostavam. Bazo pusana. Encostavam. Tango bakomi na liboso. Quando eles chegaram à frente, Ndeti esika tozalia na mama. se fosse esse espaço que nós estávamos, Bakotala na porta esika tobweza laki. eles vão olhar na porta onde Amoni bango libanga eza lisusu te. ele não havia mais pedra. Libanga oyo ezalaki na makanisi na bango. Aquela pedra que estava nos seus Oyo pensamentos, ezalaki preoccupation na bango. e a preocupação dela, Liboso na bango eza lisusu te. já não havia pedra. Nani yango alongolaki libanga? Quem que tirou aquela pedra? Nani? Quem? Eza na moto te ayebaki ke bango bazokende kotala kombo ya Yesu. Ninguém sabia que eles estavam nessa altura de Jesus. Bayokanaki kaka bango na bango. Eles não se combinaram entre elas duas. Ayebisaki mibali te. Ele não falava nos seus maridos. Kuti libanga Eles encontraram a esi pedra. elongwe. E já não tinha. Nani yango alongolaki yango? Quem que tirou a pedra? Mama na ngai. Minha mamã. Mama. Mamã. Papa kosa motema. Aleluia. Papa kopesa yo kosa motema. Ah, papai vai te dar o desejo do coração. Papa kosepelisa na oyo olukaka. O papai vai te alegrar naquilo que tu deseja. Soko okomi na 0 Se você chegar a 0 horas, okomi na 10 chegar a 2 horas, ela nyonso olukaka. toda hora que você procurar, Akopesa yo. ele vai te dar. Aleluia. Amém. Ela nyonso olukaka Todo yango. momento que você procura, Papa kopesa yo. papai vai te dar. Me akokokisa posa na yo nyonso soki moke. Mas ele não vai Aleluia. o teu desejo. Akokokisela yo nyonso te. Ele não vai concretizar todo o teu desejo. Ndenge ozalaka na libala. Conforme você casar, Mama yebisanga. mamãe diz, Est-ce que oza na bapreoccupation te? será que tem preocupações? Ndenge oye awa. O jeito que vem Eza chateio. na eloko moko te etumisa na libala na bino. Será que não tem coisa que está Elenge preocupado? nyonso oza awa. É jovem que está aqui. Será que eza na eloko te ezotumisa vi na yo? Será que não tem coisa que está preocupado com a tua vida? Kozangisa yo kimia. Aquele vai te faltar a Oyo paz. ta mosusu ezozangisa yo poni. Aquele vai te faltar teu sono. Me eloko wana. Aquela coisa. Papa na yo akokiseli yango te. Teu pai não vai Mama na yo concretizar. akokiseli yango A te. tua mãe não vai Mobali na concretizar. akokiseli yango te. Teu marido não vai Ta mosusu concretizar. pastor akokiseli yango te. Talvez o pastor não Mama vai tiki kutu koloba te. A mamãe te Me eza na moto moko. Mas se Oyo alguém, akokisaka posa ya moto. esse que concretiza o Alongolaka seu desejo. moto bapreoccupation etumisaka ye. Aquele que vem. Ezali na le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bango bazokenda ide. Ele estava aí com uma ideia. Ete Yesu oyo aza na nkunda. Jesus estava na sepultura. Bake na makanisi. Ele foi naquele Yesu aza na dia. nkunda. Jesus está na Libanga nde sepultura. eza na monoko ya ndako. Apenas Ya estava tombo. fechado na porta Ya tombo. da sepultura. Ah, yango wana penza. Libanga nde ezali wana. A pedra já Kasi estava. bazokoma wana. Mas quando estavam Nga chegando, moko Yesu. ele mesmo Jesus Ezalaki moto mosusu te. não era outra pessoa. Asola te. Não era o seu Soki pai. okende esika mosusu. Se você não Esika bazokosa bango wana. é onde ele estava. Bazoyebisa bango. Está dizendo. Ete libanga na basoda balongolaka. Aquela pedra. Ese basoda nde bakotaka. Será que eles entraram? Aleluya. Amém. Ezalaka ye moko nzambe na bomoi. Ele mesmo Ye nde é tão poderoso. mokolobanga wana. Ele é que tirou aquela Yaya pedra. oyo nyonso ezotukisa yo. Ele matou daquele Eza lokola libanga. Eza lokola preoccupation. É uma preocupação. Oyo kosala ete ekozongisa yo nsima. Ele vai Oyo kosala ete elongola yo elikya. E vai te dar Eza na nde frente. nzambe ya bomoi. Esse vai dar na Ye frente. nde aza na kapasite Ele tem a ya capacidade. kolongola yango. Ele criar. Ekopesa yo liberté. Aleluya. Bamama ntango bazomona libanga oyo. Essa mamãe quando viu essa pedra, Esengo etondaki na mitema na bango. entrou uma grande alegria dentro Yeke dele. kobanga ezalaki. Oyo ezalaki preoccupation na bango makasi. Mas a pedra que era uma Okosala preocupação. bakoti na kati. Quando eles entraram dentro, Bakoti na kati. entraram dentro da sepultura. Bakomela bazomona angelu. Ele encontrou um Bana anjo. bakotela bazoluka nani. Ele perguntou onde estava Oyo o koluka lugar. ndenge Yesu oyo asekwi. Ele veio procurar Jesus Cristo, aquele que morreu. Okanisa oyo ayebisaki bino. Ele pensa que ele Okanisa oyo ayebisaki bino. Ele aprende aquilo que Ete na disse. mokolo ya misato. Ele o terceiro Ye dia. akosekwa. Aleluya. Ele ressuscitar. Mama na ngai. Minha mamã. Mpo oyeba mozindo ya makambo. Para você saber a profundeza das Mpo coisas. okomprendre makambo nzambe. Para você compreender a Ezosila profundidade. okotala na mozindo. E você tem que entrar na profundidade. kotala teke ya problème nazalaki nango esili nango. Não olha porque o problema que eu tinha acabou. Aleluya. Amém. omoni problème oyaki nango ya mbongo. O problema que presta dinheiro. soki esili
Se acabou. Ezalaki yango te. Não era aquele. Oyebi na nzambe na mosindo te. Você ainda não conhece. Esengeli okota tina kati. Tens que entrar até dentro. Miso na yo ezala témoin. Os teus olhos já testemunham. Okota tina kati eza nini? Entrar até dentro. Kokuya ya mosindo eza nini? Entra na profundidade do Ezali Deus. kokota na profondeur ya maloba na nzambe. Entra na profundidade da palavra de Kosukisa Deus. maloba na nzambe na nzela te. E não termina as palavras de Deus no Mama caminho. ezalaka mutu ya tembe. A mamãe é uma teimosa. Eza te balobi na yo likambo moko songolo. Nem quer dizer que falar uma coisa vai Balobi dizer. kode info ezalaka kabo. Ele mesmo precisa dizer, tá? Mama nota Assim. mosindo. Mamãe entra na Eske oyo profundidade. balobi? Será aquilo que Eza falaram? bongo. É assim? Eske oyo bamoni? Será aquilo que viram? Eza bongo. É mesmo Mama assim? kota na kati. Mamãe entra dentro. Fosukisa makambo tina suka. Desde que terminar as Oyo palavras do bafika ya filho. sola Yesu asekuti Sabendo asekuti. a realidade, Jesus ressuscitou. Haleluya. Amém. Kosukisa makambo na nzela te. Não termina somente no Nasambeli caminho. nasambeli na lembi na nga. Eu estou cansada. Yango te mama. Mas Kota mosindo. entra na profundidade. Linga lisusu. Desce de Eka novo. tina kati esika bakunda Yesu. Entra até dentro da Oko soka profundidade. te kaka zona bomoy. Vais compreender Nota konforme masango na Yesu. Você que vai levar a notícia. Mosindo. Que entra na profundidade. Masikotenga. E mamãe se pode. Atela biso totea na ba interprete. Esse é o instrumento para Yone kutokota kila mosindo. É você que entrou na profundidade. Você que foi descobrir. É que Jesus vai te dar. Essas coisas você tem que entrar na profundidade. Entra na profundidade. Quando você sair, compõe de novo. Porque essas mamães podem entrar. Ele encontrou eles deu boa nova. Aleluia. Amém. Mama nangai, Minha mamãe, toza na wesika. estamos aqui nesse lugar. Est-ce que eu peux penser que Será que você também pensa? para o que ele vai comer isso? Para você ir ver Jesus, Na tudo bom. eu pergunto o seguinte: Est-ce que tu leva que tu sabe bandoi? será que sabiam que somos charados? Nana ele já tô bolando. Quem sabe? Olha,
Eu
Estamos aqui com as mamãs, elas vão falar um pouco do que elas acharam sobre o dia de hoje. Bom, eu acho que o dia, eu não tenho certeza que o dia foi fenomenal. Portanto, a mamã Doris, o que tem a dizer sobre essa atividade das mamães? Na pesi Nzambe merci parce que eloko bokoki kokangisa na makanisi mais po ekokisama ezalaka nde mokano ya Nzambe. Nzambe nde moto ayebaki ke mokolo oyo ekokokisama ya le 22 avril. Mpe topamboli Nzambe parce que action oyo vraiment eleki na kimia, eleki malamu, elongo na Molimo Santo akambaki biso vraiment mateya tozwi na pokwa na lelo batali biso na ntina ya mwasi oyo atikaki mbetu 4 heures bakende koyeba lisekwa na Yesu. Batali biso na teme na biso oyo ezalaki ya sur mystère oyo ezali ya résurrection. Vraiment topamboli Nzambe parce que toyebi ete na pokwa na lelo lelo toyaki awa nyonso ya biso eza ya kosekwa na kombo na Yesu Masia. Lolenge tokotelaki tobimi lolenge wana te yango topesi vraiment Nzambe merci pour la réussite ya activité oyo. Acompanhamos a mamã Doris. Agora estamos aqui com a mamã presidente, mamã Titi. Mamã Titi, o que que tem a dizer sobre a noite de hoje ou a tarde de hoje? O que que tu tem a dizer sobre essa atividade? Nazo pesa na Nzambe merci. Kolo oya pesi biso elonga na kati ya activité oyo. Tozelaki yango penza. Ezalaki activité moko lingai ko salama na mois de mars. Mais kolo atalisaki biso. Ete mois de mars ezali nango malamu. Mais koleka ezosenga biso ba mama. Oyo tozali ba mama ya Kristo. Esengeli na biso tofetaka grand événement. Oyo eleka na mois d'avril. Oyo ezalaka kufa pe lisekwa na Yesu.
biso bamama tosala part moko monene na kati ya événement wana ya kosekwa na Yesu. Yango tosepelaki biso bamama ya Sidade tobanda kofete na mois d'avril mpona kotombolaka toujours kombo na Yesu. Alors naza na plaisir makasi mpona elonga oyo Nzambe apesi biso. Yango na likambo nyonso esengaka kaka présence ya Nzambe. Ndenge touti koteya soki ozodinda mozindo kokende koluka ntango nyonso Nzambe ye apesaka toujours elonga. Posa ya bamama Nzambe akokisa yango ntango nyonso. Yango nazopesa merci koleka na baoyo bazalaki na biso elongo koparticipe na kati ya milulu oyo bakontribue na biso corps et âme na esprit mpe na bamoyen na bango financier mpe spirituellement. Nzambe vraiment apambola bango. Yango nazalaki nango ya koloba kolo abomba biso na yebi ete toza na milulu oyo ekolanda nsima tokozanga pete lisusu kobengisa bino na milulu toza nango na 7e mois nyonso ezalaka mpona kotombola kombo na Yesu Masiya. Kolo abomba biso na kombo na Yesu Masiya. Muito obrigado, telespectador. Nós acabamos de acompanhar as mamães a falarem sobre a data ou sobre o dia de hoje. Nós vimos que é alusivo a mês de Páscoa, que é abril. Então, quer dizer, elas falaram sobre mistério de ressurreição. Então, tudo que está lá na tua vida que estava morto, em nome poderoso de Jesus que ressuscita, em nome poderoso de Deus. Que Deus os abençoe. Obrigado.